yango tomona ka ete so tokoyamba bacomédien balobaka na biso eloko à chaque fois tozalaka toujours négligé na mboka na biso na gouvernement na biso congolaise banégligeaka biso basoutenaka biso vraiment te mais na mituni namoni mama Denise Nyakero asali hôpital mpona bacomédien mpona soins médicaux ya bacomédien soins médicaux mpona bacomédien nyonso bazwi yo batie yo lokola leader moko boyozala wana puke opesa pesa bakombo ya bagroupe bacomédien baprésident ya bagroupe tout et tout yo olotia bacomédien yo bandi kotia mwasi nao bana nabololo nao bakolisasi bamakangu nao bani bacomédien to bazwa bakarte ale yo osali mayu ozwi ayo bamakangu na kati otie ozwi ayo bana kasi otie bomisi bako ya liste ya bacomédien bacomédien mokomona kobenga bacomédien ngo na président ya leader ya groupe la biso bacomédien na ye ya groupe azwi baleki na ye azwi baneve na ye azwi bana kasi na ye asangisi libota akosi ke groupe na ngai yango mpo kaka azwa lomeya molimo mabe bakongolais toza nango nde yango tayo akufi tobenga ngo ni négligence azangaki moyen basunga ye kisita eske tokomona siko hypocrisie ya bacomédien ndenge bakoyela biso na manete ya bamwidu wele biso mituka bato babwakaka baye lokola ya bango biso bamatala na tokozwa siko hypocrisie ya bacomédien na matanga ya kisita totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona bagag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso lesiko s'abonner alors massivement ici ka bakomi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes fidèles. Il y a Anti-Stress sur télévision, chaîne actualité, la grande dame. Maman Koutouna dit laissez autre, elle m'a dit là dans les médias, il y a pas de qui est la molaï, topé la mosindo. Ah, on a manulara kaka na le côté ngala. Abonnez-vous massivement na Anti-Stress télévision bozanga te maema somalika maka awa na mboka nanga Congo mingi nanga ba comédien mingi nanga ba musicien mingi nanga ba politicien mingi nanga ya ba citoyen congolais surtout en tout cas bozala toujours branché na Anti-Stress sur télévision. Merci aussi na bauta nanga de zéro abonné kino sika bozala toujours dans la grande dame. Voilà, awa tokolobela kaka affaire liwa pa biso kisita auti kokufa auti kotika biso bayebanso bayebi te kisita aza te atiki biso déjà donc paix à son âme ape malakimi en tout cas balandi nanga tu ya Anti-Stress télévision na kosona no likambo moko koloba ete bayike bakosala bainterprétation na bango moko bake o bacomédien bakokomi lokola toyebi te tobenga yango nini touti kokufela mama Boli eumeli même pas mama Boli oti kobela tomoni gouvernement ndenge basali makambo nyonso surtout mpona koluka kosoutenir mwana mwasi oyo mais afinye kapa ya kokenda mama Boli akei atiki biso sika pota ezali nano mobesu pota ezali nano mobesu nano ekauki te. Même pas 3 mois, même pas 2 mois, si katoko ya supala biso kisita. Kisita oya sekisa biso à époque ba Mumberi, asekisa biso théâtre ya kala en tout cas pour moi là qui est vrai comédien. Ba comédien ba kokufaka moko se moninga toyoki ke abela ki maladie ya pema kisita pe mende ko tumisa esika kofi. Yango to mona ka ete so to koyamba ba comédien balobaka biso eloko à chaque fois tozalaka toujours négligé na mboka na biso na gouvernement na biso congolaise banégligeaka biso basoutenaka biso vraiment te mais na mituni namoni mama Denise Nyakero asali hôpital mpona bacomédien mpona soins médicaux ya bacomédien eloko esalaka mpasi ezalaka nini ne eloko akosala mayuya te kongola asalaka mayuya nde yango problème batie soins médicaux mpona bacomédien nyonso bazwi yo batie yo lokola leader moko boyozala wana puke opesa pesa bakombo ya bagroupe bacomédien baprésident ya bagroupe tout et tout yo olotia bacomédien
yo bandi kotia mwasi na obana na kolokolo na bakolisasi ba makangu na bani na bato bakomona kaka no liste yango wana o na carte na ya comédien tu peux ba traiter tout na HGC. Or que okotisi mayuya na esika ya kosa mayuya te. Eza na bato bamoni pasi na mboka na Congo mpona bango etali théâtre. Lelo bakolobaki baza négligé na gouvernement. Or que Maman Denise Nakio asali likambo mpona kosunga ba comédien nyonso. Yaya na poto bavandaka bafuteli yango mboka bana esika mo po batala ndenge bakosekisa bango na poto. Omoni bamboka libanda bavandaka pena bavandi. Cela veut dire aza na ba stress na ye ake na salle moko bapesi lomeya na ye mpo aseka. Bamboka lokola ba Nigeria bakomprena kosunga ozali bongo bacomédien na bango. Basalela bango Nollywood wana ezali entreprise monene ya bacomédien. Eloko oyo mpo basala yango na mboka na Congo ezozanga eloko moko te. Bakosala yango ndenge nini kotala bino moko na bino moko bolingo eza te. Bino moko na bino moko hypocrisie moko nsima ya moninga. Bino moko na bino moko bolingalanga de vrai te. Maman Denise Nakio apesi place soins médicaux mpona batraitement bacomédien nyonso. Mokomona comédien monene ayebana makasi mokotala baza na carte wana te. Okotala bato mosusu bakokenda basoin bato mosusu toyebi bango kutu te. Nayambaki artère comédien moko ya monene ayebana na mboka na Congo alobi ete akamwe ye azalaka na carte wana te. Mokotala ye aza na nom na kombo na mboka na biso. Mais aza na carte ya soins médicaux te. Oyo Maman Denise Nakio apesaki mpona bacomédien nyonso ye aza nango te. Pourquoi? Parce que batiaki yo place wana yo aussi place bapesi yo place bapesi yo pouvoir ya kopesa ya kosala ke bacomédien to bazwa bakarte ale yo osali mayu ozwi ya yo bamakangu na kati otie ozwi ya yo bana kasi otie bomisi moko ya liste ya bacomédien. Mama Olive Lembe na kingakati kuna bandaka kobenga bacomédien. Mokomona kobenga bacomédien ngona président ya leader ya groupe la biso bacomédien na ye ya groupe azwi baleki na ye azwi baneve na ye azwi bana kasi na ye asangisi libota akosi ke groupe na ngai yango mpo kaka azwa lomeya molimo mabe bakongolais toza nango nde yango oyo. Ta lelo bacomédien na biso baka na valeur te bazalaka na eloko te somoni comédien na eloko oseka beti matolo ya maseki te asali effort ya kozalaka na kombo. Okomona ke moto azali na kombo ya ekenda sango makasi mokomona aza na eloko ya malonga te. Kisi ta yo akufi tobenga ngo ni négligence azangaki moyen basunga ye. Kisi ta eske tokomona siko hypocrisie ya bacomédien ndenge bakoyela biso na manete ya bamwidu ndenge bakoluwele biso ya mituka bato babwakaka baye lokola ya bango ndenge bakoyela biso bamatalana tokozwa siko hypocrisie ya bacomédien na matanga ya kisita. Pendant ke bandaki kosouffrir tomonaki ata motu moko takendaki kosani kosunga ye. Makambo oyo tokokenda nango makambo te. Actualité yango ekweyi bato balingaka mbongo bato balingaka batalana balingaka koloba balingaka babuzz balingaka kotia baminiature ya lokuta batitre ya lokuta kisita ye yo akei. Boya na basujet na bino ya lokuta boyaka yaka nango wana. Na monde na biso ya bacomédien boza na rôle moko ezorenye mpo mona nini hypocrisie. Boza tous bahypocrite bino nyonso boza bahypocrite bolingalaka de vrai te. Tous les comédiens toti komona affaire ya mama Étoile awa mama Étoile awa auti koloba ete ndoki bakotuni makambo mosusu akoloba ke ngai nde naza boye moto akokabola nga na belvi te babengaki osala filme na kombo ya bamonaki oyo epai ya major zolozolo. Pourquoi bolinga kolakisa bato keno tolingaka te bolingo balobaka yango te tika misala nde eloba na place ya bolingo. Okomi komata baminiature yo moko ntongo meli mpoka parce que yo moko olinga balobela o mama Étoile
likambo ya hypocrisie yango yango tokomona mpe ya Gabi ye pa atelemi alobi ete si la bisalu ozwi wana nga te ya Gabi nde alobi komona uta kala ya Gabi banda kolobela mams orke soki azwaka te ezalaka te ke mpo ye moko alingaka te non mpo babengaka ye te sikoyo babengi mama étoile tala makambo aye kosala makambo mama étoile bamonaki mpo major zolozolo s'il vous plaît ndenge mabe je suis pas pour je suis pas contre je suis toujours au milieu du village il y a des choses faut pas parler omoni mpe boye olekisi sikoyo awa tokufeli lisusu bokoya kolela sambla to boya kolela pena bolingo solo bino bacomédien po papa masumu oza na mosala makasi ya kosala papa masumu de Brende oza na mosala makasi ya kosala tomonaki badiscours epesamaki matanga mama boli tomonaki likanisi nini oyo papa masumu de Brende azalaki nango mpona bacomédien tomonaki susi nini oyo papa masumu de Brende azalaki nango mpona bacomédien oyo asengaki epai ya bakonzi ya mboka na présence ya Patrick Muya ya président ya biso ya ministre na biso ya média toyokaki kolela masumu mpona bacomédien abi bokomona biso kombo ekenda okomona ke moto aza grand star likolo nango tokovivre na pasi succès ebele oui mais eloko eza te toza na kafumba na succès kombo ekenda sangoma eloko eza te nayoka ya mode mawa alobi ke namoni ya na mboka mono akendaki bakokompare ye na nani oyo na moto nani wa mokuse nani oyo nani oyo azwaka Chukuma bayima yo oza na niveau ya koleka bango oza na no me komona biso na Kongo atoko galere bakosalela bino mawa minene ndenge nini pendeke bino moko na bino moko boyokani eza te kombo na liste babengi mutu to na posa ya mutu te aza na casting producteur moko abengi na posa ya mutu te nazalaka na numero na ye nalandi comédias kolobaki bato baninga na ye bacomédien babebisela ye image kolobaki ye aboyaka na ye kojoue na basérie ok c'est faux banani bacomédien boyela biso hypocrisie te na matanga ya papa na biso auti kokufa toboyi hypocrisie matanga ya kisita toboyi hypocrisie parce que ntango azalaki kosouffrir tomonaki bino te bino bato botambola na bagarde du corps bino bato boza na bakombo bino bato théâtre efuta bino bato boza bosalaka bafilme natangi bino tout en général tomonaki présence ya mutu te tomonaki présence ya mutu te vie daouye wana akosouffrir bon kosouffrir c'est trop dit parce que na moto akovivre akolia mwa lipa akomile mais quand même azovivre vie malamu te lolenge ya kombo na ye lolenge ya succès na ye tomoni kutu ansi luzolo moko ya baleki na ye apréféré amema bango na poto na ye na papa na biso papa na tosala mpe mission papa nani Koko Bilali abino soki biso baanse luzolo lelo oyo tokoma baanse c'est parce que bavie oyo bazalaka ozomona moto aza na bagage moto azali na motema ya bolingo ya kosunga oyo ya bino eza kaka matongi oyo ya bino eza kaka azalaka nango te oyo ya bino eza kaka bino nde kombo ekende oyo ya bino eza kaka bino nde bango te non et moi nous vivons wana il faut salemaka ezalaka kaka o silogan te non il faut salemaka nayebisi bino tokofilme bino tokomona bino nde bokoya na bajipe ekenda sango bokoya na basango bokoya na batapage bato ya kosunga na théâtre bazali bapapa gau baza nanu wana bakufi te
bakoko village bazali tozomwa ba œuvre na bino toboyi ntango akokufa boyi na biso matala na bacotisation mbongo ya likolo tolingi te bambongo wana towana posa nango sikoyo alia apandaka bake te nasalaka mosala moko vraimen ntuka bana nanga baleki nanga baye na nsima nanga balakisi nga vraimen ke non tozalaka na bolingo affaire plutôt pas les rankine ekoti na monde ya théâtre eza nini bozowela nini kipede kilesibienne kindoki ekoti kimatala na ekoti eza nini bosala nde mosala botekela biso piese tomolaka histoire oyo esalami nula towana posa bango ezangazanga ntina te towana posa nde botekela biso histoire bosalela biso filme botombola bendele ya mboka nanga kongo kindoki poison kisongisongi kobomana kofingana efutaka eloko te biso tu bana kongo tata bo moko fatima bo moko denise tokowela na nini mama boli akenda moto aremplace ye azala te bato basalaka lokola ye deja baladina na bandeko nanga belvie bandeko nanga isi peshanga baye mwa badouceur na bango wana me baza mama boli te mama shako akenda bato basalaka lokola ye deja bamama na biso sila bisalu bato me bazali mama shako te baza te bakenda tozanga bango kwateke o bakomede baza ebele atake ye mosu koya tokozwaka ye yalongo aso masumu akende tokozwa masumu mosu te ndenge mundu eri vantaka akenda tozwaka so mundu eri mosusu te bayaka bazwaka lokola ye me mundu eri vantaka nde akenda akwa bon tobomana théâtre eza ya kokufa théâtre bolingi matala na kipende kilesibienne ekoti awa kindo tolingi te botombolela biso bendela lokumu ya mboka na biso kongo mondele akoma kointerprete langue toboyi babuso babine bosalaka nyamiti kofingananga moko sina moninga kosala nanga mabe mondele akointerprete langue akoseka biso batala bakongolais ndenge batambolaka biso ababoye te mama moyindo ye wana akufelaki mwana me apres liwa mwana ye tokaki makambo ebimaka ebele bayeli biso moyindo ndoki moyindo abomaki mwana na ye aza kutu mwana na ye te asisa bana nde moko na kolia mwana aleki na ye nanana tolingi wana te biso awa tolingi makambo wana te matala na wana awa kisi tanganya azalaki nde moto batrouble te kisi tanganya azali nde moto teke oyo ya matala nde nalobelaka motu boye te toboyi na biso bitumba okofilme nga te ofilme pani tolingi yango te tolela kisita na kimia nde toyelaki matanga mama boli na kimia mpo baza bata kimia awa bandaki kosufrire maladi tomonaki motu te akufi gouvernement ebimela bino yango wana abundelaki mboka asalaki mosala mpona bendela mboka etoboma partout bokolela nde bolelaki mama boli tokokunda nde tokundaki mundu eri tokokunda nde tokundaki ladi kitambala nde gouvernement esungaki mpo kekor na ye yatia na kisasa akolela malongi tolelaki papa na biso sans souci moto na ngengi moto na sisi awa toboyi buzz awa toboyi matalana awa toboyi oyo ekendaki boezwangi azalaki moto na kimia tolela ye na kimia franchement azalaki moto na kimia alelama na kimia ya gabi mpe alobi sila bisalo esopi yo nga te ya gabi alobi ozwi pourquoi parce que ye azalaka na yo
Pour la nini to benga kaina ba pièce na ote pourquoi alobi ozui alobi eloko ozolobisa wana soni wana yaga binga tabi eloko ezolobisa yo sila bisalmams eya soni abiso bosalele bémission bosalela ye mais déjà alobi ngala tai lolenge ya gabi alobelaka sila lolenge ya gabi alobelaka mams lolenge ya gabi afingama na ngambo famille libota nzoka nde azalaki na mposa kosala mpe piese kozwi mpe na epa mams me bapesa ye occasion te bapesa ye occasion te ya gabi ayebi mpe kojoue ya gabi mpe akenda komo mpe kenda sikoyo eloko nini esalaka ke babenga ye te point d'interrogation biso na bino toyebaka kaka abonnez-vous massivement en tout cas pour partager analyse na émission nanga et kosalanga grande dame mama kutu na dine lisa komanyola bayike banso théâtre botika kindoki botika kimita mabe botika keto botika na koyina na pamba bona posa soutien gouvernement bakosunga bino ndenge nini bakosunga bino ndenge nini bino moko oza na bolingo te bino moko na bino moko en tout cas awa nayaki na mawa ya sango ya liwa awa nayeyi na esengo te bino banso botambola na bolingo ekozala malamu mingi je vous aime beaucoup allez tosuki ya bisous là-bas bye